Merci beaucoup. Réalité quinoise, Dano Kefula. Mbote. Mbote ndeko nangai Isalongo. Moi, Mikole Belé, tu as mis na réalité quinoise. Je ne sais pas ceux qui intervenaient déjà par Laurent Fabrice. Nanga ina yoto seli moi Mikole Belé. Un mois et demi comme ça. Na pesi Mbote place Azali, mon frère et ami Laurent Fabrice Bansomi. Place Azali Olanda biso na pesi Mbote. On est là so bengi ngai na yaka nazala katuki bandeko ba bengi ondeko danu. Ozomona na kendenge ni na bite nazali. C'est pas chaîne Zebelé. Les Kakababenga Kabiso, c'est ça. Mais on a un canal qui n'est combien de lignes. Aux hommes, on a des occupations. Non, il y a un peu bongo. Tiki na opi. Otika na batu msaba. Batu baku mape na besoin na. Toke pe bakote msusu. Yango moni sozo le bana bosolo pe pousser monde kol. Isa batu ba luka okaka. Ko canal qui les anda. Na préféré na kende côté batu msusu po balu bateka komi boy. Komi boy. Et surtout nga so mtabenga na mission so na yete. Ikomela nga problème. Moni a compas comme boy va pas comme là non pourquoi mindengeni va te parler pour la commune non ce qui est vrai faut pas voiler la face faut pas voiler ngala bo makatenga le babo solo si tu te ba jeune ba lo bana bo solo pe bosimbo la vie pour ça Kinshasa je le fais partie kolobela nga ba jeune te ki ba lo ba tu ba le kana TV ba lo ba na bango mais ba lo ba bo solo ti c'est comme il faut ba yeba bango faut pas comme un esprit qu'on comprendre les biso to comprendre pour na za journaliste d'abord mais constamment to sali mingi pe baleka babande na bosolo suka na bango ngai na yoto yebi je ba lembuma mutu so lembuma izaka bongo basi nde sko ba le ba mbuma mike ngana lino mbuma te ngalo bila ka peuple ba mokolo kolia je sko moni po bat ba ye basi ko basi ko dano mokolo kolia te ba ye basi anano ba romesa mo kandi na ba bi romesa est-ce que ton message n'a pas ton message na chez bon si il arrivait que mbuma ye je ba arrivé que mbuma ye et je serai dans kozala parmi bateau yo au Bible, les restes sont encore là. Mon frère, toi, tu me connais, non? Tu me connais? Quand même, après tout, ils ont été vite, mais tu me connais, on se connaît. Toi et moi, c'est pour te dire que les restes sont encore là. Merci beaucoup, Dano Kefula. C'est la date de 2023. Dano Kefula, toujours sur le nabastije mi balé. Et qu'on soit biso moi miteni à minute, n'est pas petit biso à pour tout ça la 15-12 minutes, voilà. Il y a les bosso ezali et qu'on a la sur mentalité à bakinois, pékinoise. Il y a mi balé qu'on a là, tu rebête à l'isolo et outi qu'on leka, l'élection ba gouverneur, ndenge lekaki. Tokobeta ngoli solo na mwana mboka Dano Kefula na rubrique oyo réalité ya bakin ya banakin kinoise ndi ba mesana kolanda masolo na bango ici dans cette rubrique réalité quinoise la trans matinale kin matin. Aujourd'hui nous sommes jeudi 12 mai 2022. Dano Kefula merci bakinois likamba mentalité il faut kakashon, il faut mentalité, il faut mécanisme nini, disposition prise nini tokoti en place pour que quinois oyo tozali tozonga mwa mukena nzela. Merci ndeko journaliste mavana kota wana fona lubalika monga lobela peuple naza les amis de ndeko Dano m'ont envoyé des messages pour les dire ndeko bazana na chapa oui na territoire bokungu ikela bazana problème nga lobela makambo peuple le bagana problème ali bosser zali ya ba mécanisation ya bansinga ba mécanisation bansinga o bazafuna école za mécaniser ndeko nanga izana ba place ngote o comment école za na lembe za mécaniser te matinde école na ndili kuna école zake école ezalaka par exemple na kitambo mécanisé te bapesi école moko na par exemple na matete mpona nini balingi basala école moko baofiti fo bazwaka mbongo basenga wana yango bayebisi nga ndeko Dano les amis de ndeko Dano qui sont là-bas bayebisi nga ndeko Dano interpellé ministre atinda nanu mbongo ya chwapa te na bokungu ikela kuna mbutu ezali batinda nanu mbongo ya enseignement kuna te bakata nanu po mbutu mbongo wana basenga bakozango te. Parce que l'école fictive est désolée. L'école il fallait mécaniser yangote. Là c'est le deux. Bah enseigner à ville province à Kinshasa ba ko le ba kina grève. Ba ba ko écoutez moi mes amis à ban école primaire. Parce que ba ko futa bangote. Na bo solo pe busembo ba ko. Awana ya ville province à Kinshasa. Ande ko ba na ngaba na rompo ngaba ba enseigner tout kule zali na district ya Mwamba. Abengi ndeko Dano. Ayebisi ngai. Bako futa te bana bako tanga te bako zunga ministre ala likambo wana gratuité kuna na bosolo te
deuxième bandeko bayebisinga place oyo ndeko ya colonel Nanga azali gouverneur mbutu ezali kuna mbutu ezali akosala na bosolo pe bosimbu te baba akosala bosolo pe bosimbu ba taxe eleki mingi ba taxe mais likambo ba taxe ezali déjà ba taxe eleki ba taxe musu ba bakisi exemple ba taxe yo moni ba balobi na liberté na wenza liberté ba bakisi bango ba taxe balobi na wenza matete sac ya fufu e mati parce que ba bakisi ba taxe ya 5000 francs taxe ya 5000 francs fufu comme na 135 000 mais ça combien à peu près 65 $. Est-ce que tu peux imaginer? La Marseille Liberté de lobby. Na Marseille Liberté. Na Marseille Liberté. Na Kinkole. Na Kinkole na Liberté. Oyebi na Kinkole. Parce que Marseille Liberté, administrateur to ko benga et to vérifier vraiment. Oyebi kenga na kenda na Kinkole vrai ou faux? Na Kinkole kuna boni boni. Ba taxe et bati. Ndeko na ngasi na admissible. Mudele ba taxe ko sala bana mbuku yo. Kolonga na saki fufu na Kinkole. Tiko koma na ngo place au bazaka mutuka. La saki ba fonzo de passer 5000 francs. Tu peux imaginer. Ok, tu sais, mutamati saka fufu na camion, mutu mususu. Mutabimisa na balinge, mutu mususu. Mutakota na boîte, mutu mususu. Est-ce que ba taxe ou ba service ou en nyoso est reconnu vraiment au niveau ya il y a reconnu. Ezali reconnu porter à longoli yango na libongo abimisi yango moto musu est-ce que bazar mais ezali reconnu mais l'état ezali ville province à Kinshasa n'est pas dirigée. La ville province de Kinshasa n'est pas dirigée. Ce qu'on dit attends makambo ba moto oyebi ke ba taxi moto ba maxi bana moto ba futa 500 francs bana moto chaque jour ba futa 500 ba taxi bi se futa 1000 francs ba grand car futa 2000 francs par jour ça la combien la ville province à Kinshasa mbongo ne kendaka wapi? Avez-vous vérifié je te dis là où est Sika Mbongo wane kendaka? D'accord. Mais deko danu nazokoya misala opezo ko sala mana balabala ezaka na bataxi na ndezo kendaka mali. Tokolobela ville province à Kinshasa. Oyena tu pas te toucher ainsi de suite par enseignant to commis. Na pesi makambo yo. O pesi makambo o bandeko balobi lisisi. Grand Équateur. Aboso na pe bosembo. Balobi mokonzambo fa kitana Grand Équateur. Balobi wana ndeza bana. Les amis de Ndekondano bazana ba province. Ngana tana les amis de Ndekondano. Na chaque province pe na monde entier. Ba pesa kangalo belaka makambo ya sentiment. Mbongo fallait bi mali les amis de Ndekondano eza nini? Eza structure tozo ane. Eza bato balingi ko tombola Ndekondano o bazana po Ndekondano o yana tevalo bana makambo na bosolo pe bosembo. Kanza na informer pona koyeba koloba. Au pesi to pesa numéro o tindika koto zali na commune na numéro de téléphone na ba kotio. Yo so na problème au pesi nga vana kota na kolika na tongo na tangi makamnyos na lobeli yango. Pepe sa ba konzi ba bongisa. Soko tali leo na Grand Équateur. Mbongo fallait bima pona ko bongisa. Mukonza mbongo fa kitana Grand Équateur. Mbongo balobe fallait bima ba blokango. Soit dit que Guillemet pas ministre. Kuna mitsoki ministre promete na ko ebisa. Bande ko ba service le ba ko senga reto comme ça pour na mbongo. Alors que province fait ça la développer. Parmi les condamnés mais kako ba biso likapwa. Ozili susu kaka ba sénateur. Ba kendaki ndeko ba tsinda ka bango. Ba ko sala ba kenda ba province ba zo ba province ba yana ba ye ba pesi rapport. Ya lo bité akotala rapport na ta ko lo baka a pesa mo na mbongo rapport na yi. Ndeko biso bi ndeko danu de no service likapwa. Rapport ya maboya ko ba rapport na bien ko rapport na ndenge nini yo ako formuler rapport parce que amoni kem sina bosolo pe bosembo te côté na ndeko dano je te dis ndeko banquette wana ezali vraiment je suis journaliste quand je viens d'ailleurs le makamba le barati ba tu ba pesa kana pona le ba pona ba konzi ce qui va yébiter c'est ça le grand problème c'est notre travail na ko pesa numéro na suka. Parce que ngala le makambo ya sentiment te na le makambo pepa le belanga na ebiti mokonza mboka atala soki ne titolo makambo na semina sudu bangi yoko le bakeno ndeko dani wa kosi oyo entre guillemets ndeko jali sembus batu na ende babimi na semi yo yebi yango te oyebi yango
élection wana balobi ke tala itono bagayino Denis Kadima za na bosolo te kaka ba élection muke ozomona nde ticheri solo ya ticheri bongo élection munene kozande Dano Kefula na yambaka yo mikolo eleki ekozala te omoni batatonoma ekozala te mais lelo esalami ndeko na lobi ndima quand même pas problème bato bako dénoncer elle balobi ndeko danu bosi boloba bandeko babe mais koloba mingi mabe mais ya bolamu bozondi ba salemi kuna na bosolo pe bosembo te pati moko nde batu babimi est-ce que tout comme ça normal ndenge salami tondima quand même que tokoyi kondima te ngai po na ngana bike Denis Kadima eloko kobima na munoko ya malamu soka publier l'élection soka za na moya ko pesa bino bonjour soka za na butu ya ko ba bonsoir nyonso tsana kobima na bosolo te parce que tala ka élection mukie ndenge pesi mbutu batu ya patia jalise babimi yo ndio kama yela ngesa na patia jalise bata mayela bata na pati moko batu yo sali mash bata la muka ba marché bata FCC ba marché bata ide pesa batu nyonso ba marché pa boya makambo sali mikuna soki biso to yeto lobinde kudana lobina mosalo pe mosembo isalo mais il y a vote na lobinde ba lobi vo ba kei examen parce que soit déjà concours ka batu moko bazi esalima nous tous amayeli nous avons étudié tous amayeli mayela ngoko batu moko peka ba côté moko ba territoire moko ba district moko famille moko chiko nyonso nanga na komona Denis Kadima chiko Denis Kadima lo kamukebo to komona na bosolo bonga lo kamunene yo ba pesa ba biloko mukebo kapula $10 bon ko ba pesa dibi c'est vous na bosolo pe musibo izatenga la loba ngala ko Dano Kefula ndeko moko komelinga yawa bon c'est une question totika na moi minute mingi mais exact mutuna mo yendengwana Dano Kefula abina tunayo ce qui est le Dano Kefula premier ministre priorité n'est à nini pour la République démocratique du Congo je n'ai pas premier ministre Congo tunika mutuna ndenge je n'ai pas premier ministre abituna ne Dano ce qui est le azui penza bokonzi priorité n'est à nini l'état au Congo est siko je n'ai pas comme mokonzi na Congo et donc aliboso fonga na simba aliboso sana kuana mai na ba province nyos il y a des priorités pour nanga eza priorité pour na su que intana biso et ko kolimate Congo mubimba na ozana musala vraiment na makasité alors ceux qui couraient côte partout obi kenga na mona ngala villageois et pas na besoin de qui courir zakate obi que ceux courir côte ko développer ba kwenye ce que vous voulez na ba province nyos courir zakate la province nyos ba courir zakate na kabe kama ngakuna courir zakate na mwanyema kuna makati kuna kuweza te kuweza kana ba Kongo ndeto kendaka na banyu nduvi kuweza te partout na ko kuna mai na fandi sinana il faut travailler peu mais bien ce qui va payer singa les sous chance na okenesco na social monsieur au singi social so va payer mais il faut travailler peu mais bien parce que mandé ça à 5 ans ngaza nzi bandeko ba ko de la te c'est les amis qui me ba ko mukoni au 5 ans côté la vie pour être Kefula totikali na ngunga ningi te toujours cité déjà juste oh là là 3 minutes seulement pour tout kenena nini mais tout le Kinshasa élection était au Salama vice-gouverneur Abimi réaction nayo Dano Kefula totikali kana minute misa réaction ngai na ville province ya Kinshasa ça n'a pas si ya komona un d'abord vidéo on a moni ndeko jikoko na ndeko ngobila ba pesi azopesa ndeko ngobila champagne ya munene alobi que baibana depuis kala saison grave na mitu ni question est-ce que c'est important biso to mona ba vidéo wana et on sala nini pas biso bakinyo ceux qui baibana qui depuis kala elle ba bande ko kuta bande pesa biloko ba bande ko filmant to s'attendre de l'autre côté na Dieu ngobila na jikoko tout ça n'est le côté tena tunikaka motuna ya vice gouverneur dans le bien que tout ça tande dans le bien na bosolo pe bosolo na ngezali élection ça tande na le côté tunikaka ya vice gouverneur ngai na za kuna kiza parti politique na bango batanyo sacré babimisa ki candidat na bango abimi iza makabanyo sacré makamba peuple za kuna peuple a comment na résultat ce qui est salemi ndiko to ba bosolo pe bosembo résultat so ba travailler avant to le bani abi ba ibana giti ceux qui ba ibani bosolo
Parce que Ngobila ne fait rien dans la ville province de Kinshasa. On attend les résultats. Biso ton cause les résultats. Ton cause la tête tout le monde va champagne va kabila batu. Non, nous on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ah bango ba ina champagne ba Lexi na TV. Ce que biso to télé ba reblo ba le makambo privé ba konza mboka. Nana tine on va filmer. Elle vous la bande ko filmer. Amone to ando filmer. C'est des abanti biso to ko boya. Ya on a encore régime ça régime moko ya banti valeur. Régime ba réseaux sociaux. Régime à la location, régime à réseau, régime à biloko peut pas l'ingité. Tout ça n'a pas besoin de nous. Est-ce que ça a besoin de nous? Ton ingité mon avis pour mettre ça Kinshasa et l'ata et la Mbasika. Est-ce que le projet à Kinshasa pour péto? Et si bitoté, c'est ça le grand problème. Heureusement au lobby que tous la résultat. Mais le résultat déjà dans le temps on va salir, dans le temps on va salir, retourne les années. C'est négatif. On ne peut pas voler la face. Mais comment on ça la bilan na katikati aussi longtemps mandé silité. Na lobi ndeko na ngai merci. Moi je suis na première période, deuxième période, troisième période. C'est comment comment semestre. Quatrième période à jouer. Eloko moko ya malamu te. Eloko malamu nani na régime ou bien na gouvernement. Ya bi pour ça Kinshasa. Ate eloko moko te. Mais na bi dio ya Ngobila, ezaneti dio ya Ngobila. Ya Ngobila na pasteur Godempoi. Ezaneti dio ya Ntindi na Kimbuta. Merci beaucoup. Parce que Kefula tokomi kokena suka. Oyebi ke na facture na biso semaine. Pakata na biso 1%. Ya éclairage public. Chaque facture à semaine. Et c'est éclairage public est ça partout. Projet à Kinshasa Bopeto. Et Simbi. Zandu. La vie province à Kinshasa Bakanga. Résultat. C'est pas Ngobila. J'ai compris à Kokota tout n'aime pas Bazan. Pas moment n'aime pas comment tu es capable toi. Dans une commune à Kitambo. Ndeko. Salité. Maman on a habité sur maman Fatima Djuma notre bourgmestre. Aouta dit l'angalé mais Kitamba. Bobi Kitambo. Kitambo est comme salité. Koulouna na Kitambo. Major on a mis Kitambo chez Major Ndoumi. Il ne fait seulement rien. Mais Kitambo. Nous sommes là-bas, on a battu Nandela, qu'on tombe la bani, la kiosque à battu. Alors que Kitambo, insécurité. Les autres, nous matin à samedi. Nous avons besoin d'une balle réelle. La basoda. Pour le match réel. Koulouna. La bêtise, merci beaucoup, c'est pour vous dire que Dano Kefula. La ville province Kinshasa, la ville province nous attendons le résultat. Gérer, tous les résultats. Tioya, Ngobila. Tous les résultats. Na, j'ai coco. Le quoi, bah, yébani, bah, Oussama Kamau, bah, yébani. Tous là. Ce que nous avons retenu dans notre tigala la minute, ça il faut recevoir aussi, tout recevoir aussi, maître Bazin. 10 secondes. Kitambo, nous avons perdu notre ami. Oui. Cher City, jeune Nabiso, équipe Nabiso, il y a l'Asie, à cause du Matanga Kobima, le but vous montrer les alliés n'avaient pas de nous, bah, on a samedi. Bien. Donc, bah, il City, Diogo. Moli monae et puis mana kimia donc kaboli mawa biso avec une équipe na biso yo peut beta ba bien très bien yo yebi pour le Laurent Fabrice aliki on a compte à les amis merci le numéro de contact d'Ano nous courons derrière les temps avec 081 oui 19 24 343 oui 081 19 24 343. Yo komara commune aux alliés. Namboko zali au côté la structure il y a Dano Kefula. Merci beaucoup Dano Kefula, réalité quinoise. On a abordé 2 sujets à peu près. C'est quand même ce qui est dit, mais nous attendons les résultats. Donc tous les résultats, tous là mais tous au Kenda pe ko Kenda. Mais à malamu pe to betara maboko to féliciter pour et à malamu so ya malamu salami, il faut quand même accepter. Encore une fois de plus merci Dano. Prochainement on aura encore besoin de vous pour que tout solo là na transmatinale kin matin soit na réalité quinoise soit l'invité de kin matin Maïka Mwaka transition invité de kin matin.